tout ça rivalité bande konanga pasteur obino bomone ki muté malam baba mama pasteur ba côté ya bino ke oh il faut boyer bama baza ba malheureuse na ba couple na bango metant ba te makana cher bazo ko sabino ke biso boye yazo kendo kata pour rivalité bomona bozaka moi so Marcelo bimse bino po umela te bozela na bona ngebi mapala ngapolo bakome ngati na ebisi bilo aza mundele ndombe bokoto bokomona yeso ki pa katisa na yebite bokomona pourquoi muninga makambo bango baote ya batu bango bakoka ngote yaka katisi po muninga yaka salibu rivalité metant bakoya kote ya bino il faut supporter il faut bwebwe comme si ya du sumu eloko yo mona ndako ezo swayo ozo koko supporter te me bote ya baninga bwa ko supporter bosala bwe omoni sike memiye kolukaka ke naza kitoko na le kambanda naza kitoko po mobala lulanga ya ememie na lilita ya bino peut-être simba okenda okati se simba mais ya ye peut-être ya ye simbite parce que ça moi ça mosai na nzambe bino boy olebo bana ko finga mama Congo bon comprendre à travers la mort il y a toujours un truc à tirer il faut toujours tirer une conclusion pourquoi ça bon ba kanta so ba kufeli ba bina biso ke za mort naturel tonjimi yango ya batu misusu eza kisi ba liaki ye bandoki ya famille ba lekisi ye mais ba sai na nzambe ba kanta bongo te soki ezalaki ya mutu mususu na opération oyo ya kufeli bonga bomona ngo grave siko na wana bomona ke kibombande swaka ata bomba ka okosa batu sambela soki mobala zo sala boye kota na prière kota buka mabolongo bazwa kokosa bino mais bango ton ya komi na rivalité akiko katcha nzoto akekata bi na boti mwana libumu yenga munene muninga za libumu pla mobala zo bete rivalité na kati ya église. Ce qui est dommage na oluka sko na tela ba vidéo wana bien na zo photo a mwasi wana na ta na matanga soka zalaki so pe na moni pona na fandi ba vidéo ngo bien te bo comprendre nga musala butu ya après-midi butu so na moni ka ke longa mwasi wana pona tuni bato église wana bazo benga o ba tikela nga ba message na bi azalaki soka zalaki bo bendela nga image wa pe na kwa ko tila ngo famille ya mama Blanche paix à son âme. Na babota le sika bino bo lelande kona bino Marcelo likangu ne yeyu. Mais bango monde baza babi mbanda mwana bango nda akufi. Sko mbanda tikali pona nini rivalité et memiye na kendo katsa. Les gens ne veulent pas s'assumer. La beauté c'est pas dit seulement que katsa nzoto. Beauté ngo bakate keno katsa keno matsa mabele. Bo quand même courageux hein ko fanda na nzoto na eloko o ezaya yote. En tout cas, boa na félicité bino, boa makasi. Pour mutukuso ka bukani, batie ka plâtre, azomo na dérangement. Mutuso mona batie li bende na likolo ou na liboko. Aomo na bwe, me bino bofanda kana ba poa moko awawa. Ba poa wana. Yo moko ti ozomo na ke, ozo sokola. Mweta to sokola to simba bwe. Ozo sepe anango mena kati wana yebi danger o ezaote boa courage hein. Po bilo kwa etange tobo kaka po to mona ba tebele ana ba photo na ba réseaux sociaux ba bilo kwa ngomo na mwasi moko na lisoko e panzani liye kuna te boa courage sko bolingi et puis tant bosala ka bongo et telemili bino bwe botie ba maillot de corps boye ko chola baninga nga debout est-ce que po wana bino bo memaka wana bokasi que c'est donné à tout le monde baninga boke nos ko subi ba opération ba malade ba na ngona nzoto tozo banga déjà ba anesthésie générale wana mais yo mo peno tele libumu no boy yo mo ko ebi kozaki pe libubu kodo mais tant yo ke katso bandi ko seka baninga moi c'est ce que je vous comprends pas les gens que vous si vous étiez comme ça na bato bosalaka ozana ba douta au bombi angona ba tatouage commission de salité bandeko ba côté mususu bandona biso abasi ba tchaka ba tatouage ba bombi banduta na bango mais tant ya bombi nduta azwa ko fingo nduta mais ye yebiki ya yeza na se tatouage po ba kwa mususu ya ba kwa tatouage te boyebi ke swaka omona bena mutu mama neti entre makolo boy otie tatouage neti tatouage oketchela ngonini soko bombi
banduta te awawa po ba tatouage ya mingi kotoyo emsu mwa mukongo emsu mwa koto pesa mwa nini bino ba kote mususu mutuso mona banduta se zoe awa nyoso abambi tatouage koto nyoso tu pe bom banduta me bozwa ko finga baninga bozaki minene bokatisi banzoto bandi kwa kofinga baninga tale kuna munene ozaki bwebwe bandeko non ça ce n'est pas gentil du tout. Vous savez, le corps d'une femme, le corps d'un être humain, c'est fait pour un changement. So moni mutu aka munene te ezab ndenge na bango ya famille. Akoko mina babu la fufu ndenge ni baka minene te. Mais so moni batu misusu baka minene ezab ndenge na bango famille ane lo koso te me baza bango ba éléphant. Famille na bango omona bango pa botaka bana ba éléphant omitu na me mutu ya mwana bimake na sama kolondenge nini me ye moko mama za munene mutu mwana ngwe bimatendeni ba famille musozo mona mama munene bana minene papa munene famille musozo mona papa mukie mama munene bana minene bana musozo baziko tata eza ndenge wana. Mais quand vous êtes mal dans votre peau, vous êtes mal dans votre corps, bon dimibo ke no katisa, ne venez pas vous moquer avec les gens et puis ne croyez pas que batu baza bazoba. Même ibalo bafanda na basi bakatsa ako sepia nous lelo même ko boswana alungwa kuna mtozaki munene oke kati sokalisi nini mibali wana mibali baba zoba te mobali azabu zoba te ils ne sont pas bêtes. Un homme n'est pas bête tout comme moi si pas azoba te siko eloko ezaka bizarre na comprendre te na société au mona basi ba se sacrifier ka trop. Omona couple ke mobali pas na défaut mais moi si comme take ba kata mobali tikali moindre défaut basi ba ke yango basi mibali ba kufa na AVC mais basi bondo kufa mingi na ba opération pour côté opération basi ba okene belé moi ça zo milinga te mais mobali aza pe na ba défaut mibali mso mona masoko lokola basi yake katisa te mais moi ça ke ko katisa moi ça binana masoko ebele te ngana kendo bamba mais oleba kata ya mobali bacha mwasi te bake twa mwasi makambu misusu na masoko wana mais ya mobali etikali munene mwasi mususu zo mona ye libumu mobali libumu mais yake kata libumu mwasi mususu mona ye munene mobali mukie oleba bakabo chéri toke na opération ngaba longola pana ngaba bakiso ndambu balinga kabongo te makambo bozo ça les a trop bizarre nakena nganira à nous revoir bientôt ngana kei siko so baninga baningi batika ndenge bazali ça vous plaît pas vous venez critiquer ndeko mwasi elinga ki vérité il faut que bima po boye bake même basai na nzambe oba sola kana nzambe bazo keno katisa même basi ba pasteur obino botela bozo kumisa mutu mwasi kitoko mais bino bo kumisa eme yazaki komi linga te. Yes, au monde que naza moche, il faut na que l'on voit les boum, il faut na que l'on la boue, tout ça et tout. Mais moi aussi, homme de Dieu. Tant que ça la conférence, désolé, ma benga ngoni. Conférence, hein, tant que ça la conférence, bah eko ça la, bah eko te à ba maman, tout ça et tout, bah zo quoi apprendre ba maman que il faut s'assumer, il faut être comme ça, comme si bango beauté wana eza naturel. Comme si bango beauté wana eza naturel. Yango to moni mutazo conseiller makambo. Il y a des choses à ne pas prendre. Nous on est dans les vrais, bango ba dans les faux. Soki moi si muso azotali soki boete, maman ozwa kambongo ndenge nini. Bango ba ozwa mbonga ba dim. Boebi Marcelo na église na par jour à côté à combien? Même matanga ya maman Blanche et côté Marcelo mbongo yozo yokele mawa, mais Marcelo ngindi. Magazo lela azo refusé ba enveloppe te yo kasi chilombo ndenga yewana enveloppe a chilombo Marcelo boyang enveloppe a chilombo bon ndé na kufeli mwasi be na so enveloppe te Marcelo ngindi matanga mwasi na ye ba epesi mbongo mais yo ofandi ba rotika surtout bato église bo finga bato yo moko okufa ba chiko kundo bongo te ba chiko lelo bongo te ba mitema mabe bato susu na église a Marcelo bo kufela ba papa bo mona ta bato église na binote ata communication elekate bo kufela bana eleka inaperçu donc matanga mais bozo mona mutu na ba mbongo na bino bazo kundende ti princesse bino bozo ya mawe c'est que congolais et c'est ka ko kamawa eza susu te eza li susu te mais so ba ko beta bino ba vérité boy. Yo kasi modèle Marcelo kundi mwasi na wana bino bokunda mabongo yo zaka na église na ye yo so okufi Marcelo kundo bongo yo sambe na église a Marcelo soko okufi Marcelo kundo bongo
akobimiselo énergie wana mais pourtant ocontribue na église wana okendaka na église wana osisakrifera na église wana me mokolo okufa Marcelo akokundo bongo te sake ya kitoko ya pembe wana bahonneur wana pupupupupu yo okumisaka chilombo ozwa problème na balabala na courant kokufa chilombo akoya te Fachi Béton peuple congolais faut vous réveiller hein? Makambo ekwelaka peuple congolais Fachi ne vient pas mais yo wana na munoko na Fachi Béton mama ana Congo ainga kotosa mikonzi te ba mukonzi lokola tulo ngana ke no pese valeur ngana ke no respecter ye ba mama ba kufa ofele parce que l'état n'a pas pu faire son travail. L'état ne fait pas son travail. Ba maman ba kufa na courant oh l'état mutabongisa te bana ba kufa batu ba kufa tulombata ata honneur aranda bangote ata kokende sur place ne ba kinoteta ba fleur wapi wenzango ba mama ba kufi wapi akenda te make matanga mwasa Marcelo so pa lia fufu pa na bango na yebite so ba kuta na kana monde abutu na yebite donc il rend honneur na muto ake kufa na opération ya kitoko ya nzoto na ye mais il rend pas honneur, il va même pas s'incliner na bato ba okufa po ba botami na frontière moko boye. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille, cette affaire de BBL, de notre défunte maman Blanche Tounassi, ça devient du boom et du tonnerre. Nous savons que quand la servante de Dieu était morte, il y a Maman Congo, Balekaki, Bazalaki 3, Balekaki pour dire que Maman Nabiso a salisa qui BBL et puis Komaki, en tout cas les gens on n'était pas contents. Mais koyoka intervention to témoignage il y a pasteur Marcelo dire que non si la maman Blanche Tounassi est décédée c'est suite à une petite opération. Donc, étiquette, attention, il y a batu moi mingi pour dire que ce qui est une petite opération, batu babandi komi poser ma question et belé yango bomoni mama Congo aye koloba aye sous na likam sous pour dire que non, et ça déjà na remplaçante ya maman Blanche azalaka kaka na église wana la compassion aza mundele ngulu suki mundele ndulu so mundele nene. Ah la vie mon kilo est aussi la peine na mitema batu la famille on a bakina ya nango na B52 la mignonne officielle tout mais un peu kolanda to landa tous à l'informer parce que vous informer c'est notre devoir si à dire en tout cas tout mon karaté pour na koya ko informer biso voilà merci j'espère que bolanda qui vous allez que belé ceux qui zamba noya liboso tché kaka aimer ou commenter ou partager et puis n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos, la famille. Je vous aime de tout cœur. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Bisous, bisous, bisous. Bye. Oh, la mignonne. Lobezalaki na 10 yo bomolia mpona 1 yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te bamoto mpe na babelo eza na privilège la mignonne olingo nanga ezangi privilège la mignonne senga nde tokaloki na butu na ntango ekomi réalité ngana lali na loti ndoto tobanzemi yo sauvage tembenda la mignonne nalamuka na ntango nazala barêve d'amour ya bolingo ekomi réalisé senga nde nanga loba liloba moko mpo nga na sepela oyebi ke bolingo ezala elembo ya